sont partout dans le monde à travers le syndicat de télévision. Tout ce qui est baïké la Congomani. Beaucoup de monde a venu les SICA Tozali et les Kelabino, Tebalobi, tout ça la campagne. Moi, on est dans la partie FPI. Où les acquis du fait qu'il était gagné, ce pays a son âme, le Latika. Et qu'on a l'honorable Laurent Batumona, de pour moi, le lot de Penda, Koku Tanana, Oyaye, tout ça a conseiller nul, la Penana, Tokopé Saïmaloba, Topé honorable, Willy Michel Féa, Koloba, Bandeko Bakoloba, pour soutenir l'institution et un cannabis. Tout ça a plus de 60 quelques partis politiques au Pena Baye, au Bazaba lieu, il y a eu deux baisses. Pour la Maponamipé, il y a une élection 2023, pour la Bango de Nigadima, à Salaka, on a posé la communication dans 2023, tout ce qu'elle vient au Langa, Malobaya conseiller à Laurent Batumona, tout à l'heure. Bonjour, conseiller. Bonjour. Nazali Monsieur Ngwadi Emile, conseiller politique. Il y a honorable Laurent Batumona, Oyazali coordonnateur général. Il y a ma force politique et sociale alliée à IDPS, donc il y a président Félix Tshisekedi. Et puis, Azali autorité morale. Il y a parti politique, mouvement de solidarité pour les changements, MSC ainsi. Non, journée à l'élo, ils allaient journée moko patriotique. Patriotique, tous allés biso ba force politique et sociale alliée à IDPS oyo to bakambemi na papa Laurent Batumona oazali coordonnateur général tolingi to lakisa to te ya nation congolaise to yebisa bandeko na biso ke na bolingo na oyo etali modèle vision et le malamu les bonnes œuvres de biso en tant que Congolais to sengeli to landa biso bana o to sangani ba parti politique ezali 66 lelo o bazali enregistré ba outi bisika ebele le bazaki na bandeko na biso ya FCC ba outi ba PPRD ba outi pe na opposition o ezaki radical ya papa Etienne Tshisekedi ya Mulumba lelo tozali na sima ya papa Félix Tshisekedi ba personnalité ba association nde lelo balobi tolakisa bolingo wana toyebisa nation congolaise toyebisa bandeko o bauti bazali na biso pe na union sacrée ke tolinga Congo tolinga ba bonnes œuvres atolingi moto na nzoto te linga ye na eloko ya malamu nde babiloko wana ezangaki biso bambula ebele biso yango tomemaka bakourant eza ebele oyo baye mais tolingi tosangana na oyo ezali malamu po tobimisa mboka na biso na bobier et développement ya bana Congo basepeli. Non, mais entre autres biso en tant que force politique et sociale alliée à IDPS, mais tu soutiens la action du gouvernement. Tu soutiens la mboka na ba effort, na volonté politique qu'on a manifesté pour être mboka na biso elongwa na soni, elongwa na bozoba. Tala lelo balobaka mbisi apolaka na moto ekatanaki. Ba branche ebele etikali malembe tosanga na biso bana Congo pour que toloba plus jamais ça nde yango wana tolobi biso na bamakanisi malamu président mokonzi ya mboka aza nango tozali nsima na ye tozali nsima baction wana elobi mpona nini totombola ye te
azala candidat na biso oyo na mabona meko ya lobi. Merci conseiller de travailler à Motuna malamu, c'est de bonnes guerres. Parce que les parfaits de ce monde, en toute humilité, parfait za mokili oyo te. Et kozalaka na bato ba kosepela, eza na bato pe ba ko critiquer. Critique wana nde esalaka biso malamu. Biso osala biso malamu. To bato ba il faut ba marcher. Soki oza na droit au marché. Soki biso pe to moni ke eloko no eza malamu. To kolanda yango ya pas de problème. Mais biso tozali tosangani po ete makambo malamu ezala. Soki ya mabe ezali bandeko pe balobi tokoyoka. Mais to retenir que tolinga mboka na biso babengi Congo démocratique. Tolinga yango tala lobby omoni ba guerre même ya est. Soki volonté politique wana ezalaki te. Tala lelo ndenge ba def bazoko pakata mbango na zamba. Pardon? Mais allez payer le sang moto au salam. Tant que lobby action et gouvernement, la force politique et sociale, va soutenir yango, va soutenir yango. Mais entre autres actions et gouvernement, état de siège, les mesures prises par le gouvernement, donc c'est automatique. Et ça en canisio yo, to médita ki yango. Tozo salela yango eza na programme ya président Mokonzi Mboka. Tango akoti alobaki guerre ya est lobana kufa. Guerre ya est il faut esala nini esila. Pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans. Mais ebandi malembe tokolonga. Naboyi kokota mingi na ba polémique. Po sinon okomema ngai na loba na se comparer na bango. Baza ba modèle te. Baza ba modèle te. Baza na humilité. L'humilité précède la gloire. Biso toyebi ke tozali bato. Tozopesa nyonso pa nzambe. Gratuité enseignement eza conditionnel. Nabandi papa Mokonzi Mboka alobaki yango eza constitutionnel eko simba bana il faut o azana primaire na topesa bato chance bazali ba pauvre batanga tala lelo omoni même ba papa épiscopo tala ba confession religieuse ba lelo ba se désolidariser na makambo wana po ba moni mosika ba détail moi to le bilango awa ezali te. Patriotisme tolinga mboka na biso Congo eza moko lobi papa Félix akoleka Congo ekotikala 32 ans 18 ans lelo oyo toza wapi éternel recommencement tobongisa te totika badia lelo totalo eza malamu. Les bonnes œuvres, même la Bible nous le dit, les bonnes œuvres crient. Et papa Félix, Azamoto, imperfection est raté. Mais les 80%, 90%, Azan volonté politique réelle
et alelela yango epa Nzambe pour que Congo ebima na bombie. Total kaka mikolo ekoya. Total ati 2023 tokopesa yesu chance tokosepela bato wana. Mais biso tozali na kondima élection ekozala mais makambo asenye esili te awa baza na baséminaire makambo esili élection ekozala oyo azokozela eza distraction bazoluka oyo tokende na banégociation ntango wana esili toya tokende na baélection les meilleurs va l'emporter moto moko nalandaki na bachaîne songolo kaka bato na bango oyo tobaka biso nzoi asui biso bana MSC tobaka nzoi swa bango mbwa azokoswa mbwa oyo alobi akosala maso oyo alobi toya kokwela bango na nzoto bajeune na bango kaka non on peut pas prendre un peuple en otage comme ça lelo tozwi opportunité bino bato ya presse boyeba kotala vision botala vision totala libumu na biso te obe nzala obitoloba boye non makambo wana ezalaka ono tolia na régime eza lisusu te soki osali mabe justice ezali moni mponi IGF etelemi tala na barégime financier mbongo ndenge kokota tala budget ndenge ezotelema tala mais ya stabilité mais yo komona tolobi okosimba ekosila tolobi moto ekatanaki ba branche oyo ezalaki enraciné ezokatana mpe moke tokosepela liboso Nzambe biso na nsima e yango wana option papa Félix aleva omonaka même na stade de martyr comment il a rendu grâce à Dieu albi mboka na biso eza na maboko ya justice mais oui bakangaki ye toyoki abimi basuspendre c'est que nungu ezalaki na mwa eloko eza na kati donc ah oui donc là ça, la question revient na ba oya justice donc moi je suis pas compétent je n'ai pas toute la maîtrise du dossier nakoyebisa la nation congolaise ke tolinga mboka na biso na mosala na bolingo nde mboka yo kotombama tolinga yango ya mibale na koyebisa bandeko na biso il y a quelque chose dans ce pays au baction papa mokonzi ya mboka Félix azokosala baza libanda bandeko na biso baza na libanda ya RDC o bakolanda biso tozali pe parmi ba témoignages tala papa Laurent Batumona oyo azali autorité morale ya parti politique oyo ebotamaki na 2011 sous mamelle ya d'une opposition radicale agardaki constance na ye na ndenge lelo tozali na pouvoir tozali kocontinuer combattre ba anti-valeur pour que mboka na biso elongwa na bozoba tala même biloko ba gratuité enseignement makambo ezali ebele ezoleka na mboka ya malamu tala même lelo so otali Kinshasa partout ce sont des chantiers tala budget na biso toyaki na budget bozoba ebandi quand même kosala mwa pas ezalaka te oui tolobi boye peuple wana ngai pe nazali peuple na bandi ekosila ebi que ventre affamé na point d'oreille le social aura la solution que na mosala okoma toloba te biso tokolamuka na ntongo carton Thomson ekiti carton boye ekiti mpo bato wana baracine na bango ekota makasi yo nanga so toza déterminé makambo etikali ntango moke ekozala lisusu te moi j'ai la foi et je l'ai dit mes frères partout où vous êtes suivez le Congo c'est notre pays totala koya malamu tosini poto ya mabe toloba
na bandi na lisanga wana toke liboso mais soki mpe moto asali marche na ye nga aza na opposition po totonga mboka une opposition républicaine voilà. Non, na bandi nyonso les abasini. Mais lobby yo mona ki ça c'est la bon gouverneur batie epé kaka boy marteau eza boy. Soko ça l'erreur to frapper. To lobby ekobonga. Makambo ekobonga to zanelikia. Ekobonga. Lobby to kolobe sous discours te. To ba atoko mi kotonda to tsala boy makambo ekobonga. Yo monite même na ba réforme ya biloko ba mine. Lobby to comment ko transformer matière wana awa. Mais pas ko créer peu d'entreprise. Ba biloko epelé zo ko se créer. Donc il y a beaucoup de bonnes choses. Gardons l'espoir, les choses vont changer. Voilà. Oui, meilleurs vœux à mes frères, bonne année. Na kombo ya papa Laurent Batumona, na kombo ya bana nyonso ya FPI, na kombo ya biso ba kongomani nyoto eliawa na kati ya Kinshasa, topesi bino bonne fête à malamu, tolinga mboka na biso, tozala bomoko nde Congo makambo ekosila malamu. Merci. Lelo ezali matinée politique organisée par les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS. Moko ya Lingomba ya Union Sacrée. Ils ont partagé vision ya Tata Mukonzi. C'était une opportunité ya Kolamusa ba force oyo ya Union Sacrée et surtout correspondre na banguna oyo bazolinga ko déstabiliser mboka. Il y a un complot contre la République. Ba effort nyoso oyo Tata Mukonzi azali ko sala na gouvernement ya ba warrior bazali ko saboter ango. Alors c'était une mise en garde pour leur dire que tous ceux qui vont s'ériger les lots contre le développement ya mboka na biso, contre les efforts pour rétablir la sécurité, ils vont trouver ces millions de Congolais qui se sont mobilisés librement aujourd'hui, sans un franc. Vous avez vu, vous n'avez pas vu des bus, Transco ou des autobus. Les gens sont venus eux-mêmes. Donc je félicite mon frère et ami Laurent Batumona et toute son équipe de forces politiques et sociales alliées à l'IDPS pour la réussite de cette manifestation. Oyo ila kisike Union Sacrée ezali kofanda. Union Sacrée ezali na place nango. Tata Mukonzi, Félix Tshisekedi, aza na majorité ya solo, oyo ezali ancré na kati ya population congolaise. Matono. Merci. Tout cela qui déjà biso na avec notre autorité morale, de professeur sénateur Bahati Modeste, tolobaki biso candidat na biso na 2023, ezali ndeko Félix Tshisekedi. Comme ba force politique et sociale alliée à l'IDPS bango pe candidat bango Tshisekedi, c'est une occasion. Il y a qu'au fédérer par force de la vision. Puisque nous partageons la vision de Tshisekedi, c'est tout à fait normal que tout ça de façon qu'en 2023, Tshisekedi Azonga na kiti ya Tata Mukonzi. Donc c'est une retrouvaille pour identifier la force nini ezali lelo na kati ya Union Sacrée. Biso to bundisaki malumalu à l'époque. Ngai personnellement to bundisaki Ngoyi Mulunda. To bundisaki pe Corneille Nanga. Mais ma porani esalamaki alors que à l'époque Mobeko ya loi organique ya wana ebane ko pesa Tata Mukonzi aseni makoki mingi pouvoir mingi. Lelo c'est pas le cas. Lelo yo na 12 membres ya CENI. 12 membres wana bazouta na 12 organisations différentes. Bazouta na 12 provinces différentes. Denis azaka yemoko, même si Denis azali mutu na biso aziposer. Mais ako influencer ndenge nini? Puisque vote ezo salama na consensus ou bien na majorité.
Donc, c'est un faux problème à tenir. Et puis, bateau bazo loba, que Seigneur Ezali est politisé. Mais c'est ça. Seigneur Ezali, institution d'appui à la démocratie. La démocratie, elle est politique. Comment Okoloba, institution où ils ont appuyé la démocratie, et c'est la politique? Non. Et puis, dans la loi organique, le législateur a fait innovation. Yo ozali membre ya parti politique. Okoti na CENI. Okati mutolu na yo na parti na yo. Ozali membre ya association telle asbel, confession religieuse. Okoti na kati ya CENI, okati mutolu na yo. Donc il y a tellement de garanties que les loba tobaki kobanga te. Alors nazo loba ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Total nano CENI, to juger CENI na musala nango. Yango biso distraction toza. Biso to bandi déjà pré-campagne. To bandi déjà pré-campagne. To surprendre que les lois valubia non. Non, nous c'est les élections en 2023 ou rien. Faut oyeba que Maïra Nagase Sika Nzela et Bessiango et peuple à ça comprendre que pendant plus de 30 ans à Akina Molili, c'est quoi Moni Mwinda et Mwinda comme Pela. C'est donc normal que Aya Mbongote, Motukate, mobilisation, il y a des que non, bima malgré moyen ceci, Aye quoi yebi que avenir né, espoir et comment on se dessinait déjà. Et à Moni Moto à Rolexanzela, avec que non, mon amboka, Félix Antoine Tchiriti Lombo, on a des motos, à option espoir de vivre. Alors c'est normal que Baya, et on a besoin de dans un bouton de mini puisque alors que Simboula, oh il y a bénédiction. Mon évangile m'a belé, évangile d'esprit, et par exemple il y a un Kimia pour honorer au tombola, président de la République, na Union sacrée de la nation Mobimba et Longo na FPAU. Journaliste Ngandeko Alpha Sangama et Kadimbai nazali moko ya politique ya mboko yo uto 30 ans na bundi na mokonza mboka ali misangai Félix Antoine Tshisekedi de IDPS et na kocha parti ebele mais to monaki oyo to mona lelo te kokoma ya bande ko biso est wana bandi lelo te et boye même implication le bagage eza kati ya ba guerre wana. Une guerre asymétrique, c'est une guerre où il y a des prédateurs de la sala. Mais mon amboka déterminé et avec tout ce qui prend comme engagement, mécanisme, tout ce monde que nous, il y a est, état de droit, état de siège, et comment on peut s'habiller moins calmi, moins kimia et au Simba. Non, c'est normal. Tu dois soutenir mon Konzamboka pour dire que non. Vous avez l'obligation, c'est trop fort peut-être l'obligation, mais le devoir constitutionnel, il y a que Salaman, c'était que Moga Liboso. Heureusement que Yemoko déjà, Azali n'a plein de détermination, il y a que ça qui est bien. C'est que je vous dis en tout cas, déjà, espoir au peuple Azanango, il y a un autre pour le soutenir. Il n'y a pas parti politique. Chaque équipe est gagnée. L'équipe a gagné. Mon amboka Félix Antoine Tshisekedi a gagné. Place Ndreza a quitté Azochanzela. Place Mwinda a quitté Mwinda. Place Batongo Friété. Les lois IGF, vraiment, sur la biso Makabele. Nous sommes tous le batté. Dans peu de 3 ans, donc déjà, oui, Salami et Salim Mingi. À Tabon Amboka, on a été, mais extérieur, les autres, on a été. Tabako, mais américain. Nous sommes tous les Israéliens. Bandima Congolais. C'est un exemple typique, atypique même Namboka. Donc ce n'est pas une mince affaire. À autre participer à un grand sommet international, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc il est la personne attitrée. C'est normal. Nul n'est prophète chez lui. Mais au moins ce qui est bon. Voilà pourquoi FPA Lelo, c'est carton plein. Dans un état de droit. Qui dit état de droit, institution face à la Moussa Nayango. C'est normal, justice est Kanga qui va Konga. Et relâcher. Mais besoin d'état de droit. Tokomitia Likolo ya justice. Tozo Sara justice Yemoko à revoir la situation en apoisa irrégulière. Cette façon de faire là, et ça pas une punition qu'il fallait pour la moto à BBC une grande réforme. Il y a mon Konzambo qui a la gratuité, à saboter Yango, gratuit enseignement, à saboter Yango, c'est pas ce qu'il devait mériter comme sanction.
yango toyebisi justice kaka wana toboyi kosinterfere na justice toboyi kostitue na justice tobisaka justice arecodifie fait wana et azongisa bakonga na place na ye esika aza apurge peine na ye. Mais pour le reste, nous disons que nous avons confiance en notre justice et nous pensons que nos juges vont rendre le droit et pour le reste comme il se doit et comme il se devait. Merci beaucoup. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstan, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la langue, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Eltonstan et Salika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure.